Bonsoir, bande konange zalingai mamuluba. J'espère que vous avez malam séance bozali. Lelo tokobeta masolo mususu manengana bandela nanu kopeso angai pe nani impression na ba commentaire à Chilombo. Bataille de presse, il n'y a pas longtemps, quelques jours passés, Bobande Kolingabo pendre Pierrot Louara. Mais vous avez entendu votre président, ses propres propos. Hein? Ba propos naïe. Lokola bino bozalaka excité prêt à pendre bateau. Ceux qui balobi makambo sepelaka nango te. J'espère aussi que vous avez ba courage ko sala pe na Chilombo ba critique, ba reproche constructive s'il va vous écouter. Vous voyez, vous n'allez jamais le faire parce que vous n'êtes rien d'autre que les fanatiques. Hein? Bon. Félix Chilombo, makambo lobaki eza réalité. Mengai na ko rappeler yo loko boye Chilombo. D'abord, tu n'es pas un citoyen privé, tu es le président de la RDC. Ozali, le premier diplomate, tant yo bimaka hors du Congo. Le premier diplomate yaba congolais ozali yo. Ozali ko reflecter mboka na yo. Allez parler de nos faiblesses à l'extérieur du Congo, eza lokola mutu azwi ba linge sale na ye akei kobetela yango ba voisin masolo. Mutu wana nde abimaka ridicule. Chaque nation na mokili a ses problèmes. Ata États-Unis na biso toza na biso pe makambo. La France a aussi ses problèmes à elle. Côte d'Ivoire bazali pe na bango makambo. Mais kozala propreté, voir le président des États-Unis par exemple abima hors des États-Unis pour aller souligner ou se lamenter des problèmes qui prennent lieu aux États-Unis. Surtout, on a un open mic. Ebi ke microphone ezali polele, you can be heard, but bazali kolanda yo. Ezaka kabato mboka na yo te, but it's opened na audience internationale. C'est irresponsable. Okoki tu peux reprocher ton peuple, mais tu le fais chez toi à la maison, donc dans ton pays. You know? C'est comme, tu t'es comporté comme papa oyazalaka mayele te. Papa Zoba azalaka boy. Aza papa ebi ko bomba bana na ete. Papa Zoba, comme résultat, a échouaka, okebita bandi ko kunda kunda bana na ye. Pona nini? Bana soki basali problème ulie abenga bana na ye na mwasi na ye bakangi porte ateyi bana ne na kati ya ndako malembe ye papa wana akotelema na balabala abandi kobeta mbela mwana oyo boye mwana oyo vraiment mwana oyo ndumba mwana asali boye papa neska aza mayele papa naza mayele te parce que les paroles ont des vibrations monguna bavoisin bafandi maintenant bayebi na ndako papa wana nzokande likambo ezalaka ABC. Muto pas ape mal intentionné. Maintenant azue sika koki kokotela. Nani muto akabi mwana papa ye moko. Pona nini kozanga sagesse. Ozubo soto mwana na yo, mwana no asali likambo oke kobeta fanfare na balabala. Est-ce que mato nyonso ezokoyoka ondengo se lamenter? Bazoyoko kaka na koyoko kaka innocemment esika ndoki pa koyoka maloba na yo okoyeba te po yo ozoloba kaka ndoki akozwa kaka maloba na yo wana akei balambi scenario babatami nsima na maloba papa or yo olobaki yango na baloyenge peut-être oza papa moko omelaka masanga mingi ozalaka mutu moko bakwiti oza soki mpe olokama olobi makambo no mais ce n'est pas venu d'une place malice. Ce n'était pas ton intention au lieu que mwana na malheur, mais kozanga sagesse na yo kaka ndengo bimaki okei kotia fanfare ozokoloba loba ndoki pa yokaki yo bake bamonte scénario et se marier après na maloba na yo et puis bakobata mabomoni papa na ekuta lobaka boye nzokande mutu akabi mwana papa toyokani papa mayele azwaka mwana na ye bana na ye afandi na bango kalme na kati ya ndaku soko kogangela mwana na yo soko kote ye malamu mais ça s'arrête là à la maison et puis ozoko benda pe baninga matoi que des fois ndeko na yo kobimaka na balabala ozobeta mbela te ndeko no soka sali malamu donc yeba comment ko protéger ndeko na yo mais le premier protecteur
Il y a foyer, c'est le papa. Et puis elle a dit Samina, maman. Parce que chaque fois que l'homme met la tête, l'homme est le chef, l'homme met la tête. Bien que l'homme ibali ba komana bango ba omega, mais tout le baka ki bozala ka ba alpha. Hein? Donc mobali nda la kisaka. Aza supposé que la leader. Mais un homme qui est wa, hein? Mwana sala likambo ya mwana mutu boy tala mwana oyo akende kuna bomoni makambo mwana na salaki azonga boy oza papa ndoki ozali ko exposer bana na yo moko. Et à la fin de compte, omoni kaka audience no wana bako sekaka yo. Mukolo mabe kokomela bana na yo, right? Parce que yo exposé faiblesse yanda kuna yo. Maintenant mukolo bato milimu mabe ba formuler ba projet puis simbi parce que tu les as déjà donné l'ouverture. Kaka ba audience no bako seka ba biye. Papa nazalaka zoba ayebaka ko bomba libota na ye te. Toyokani Chilombo. Yo ozali président de la RDC. Na kati ya RDC, il y a des problèmes. Personne est contre. Ozano na raison na makambo belo lobaki. However, regardez ton audience. Regardez l'endroit où toi tu es allé faire tes remarques là. Et sa correctité, ce n'est pas à toi. Yakobima hors du Congo pour kendo kotanda ba défaut na ba faiblesse ya kati ya mboka na yo. Kaka yo awa quelques années passé lobaka nini. Oh batu bazalaki lisusu kopesa ba congolais respecté. Image ya congolais bungaki na libande bebaki. Obeteli batu tolo aki obande kolingo restaurer image ya l'homme congolais. Siko tangu yo zobima libanda pona kolakisa ndenge ba professeur na biso c'est vrai. Bazalaka na bango médiocre. Wana toyebi. Ndenge fardik baza incapable. Wana toyebi. Mais est-ce que bongisi mange ba congolais toke lisusu donc to supporter cette impression négative que les gens à l'extérieur peuvent avoir contre le Congo. Tozolanda, ça s'appelle kozala papa ndoki. Yo koko ya kosala bongo te Chilombo. Yo soko bimi libanda ya Congo, tu es supposé ko projectaka toujours une image d'un grand peuple. Quand on a Mobutu quand même, Tom Matato qui te photo pesa Mobutu félicitations. Mobutu azalaki très conscient na image azalaki ko projecter surtout ce kabimi hors du Zaïre. Mobutu ayebaki ko reconnaître audience na ye. Même ceux qui médias étrangers baza présente Mobutu azoba bloko nyazoloba. Mobutu même aluka ki ba bakos na ba bikoti na kaka po distinguer po azolakisa ke tozali ba noir, toza ba bantu, toza ba autochtone, toza su ba banani ba sujet ba mindele ta se détacher na bango, azoko projeter toujours l'image d'un grand homme. Et lokwane kotaka tina mitu même ya ba Zaïrois. Tozolanda nanango na libande baike na Zaïro n'avait tous les problèmes là que finalement ça a été exposé. Tokani voilà. Nazolo bake en États-Unis tozalaka pe na ba problème. Catherine ebetaka wana 2005. Monde bamonaka ba noir kuna na New Orleans bazoko matana ba toiture, baza bilongolo kola sepe ba huta wapi. Et pourtant batu babanda monaka image ba noir américain otomonaka na ba TV, batu kitoko c'est cela, mais baya komona batongo pe bazalaka ndenge wana grâce ya Catherine. À part wana jamais un président des États-Unis a kobima hors des États-Unis pour le beau ba noiro bazalaka na ba coin moko pauvre na kati États-Unis tala, il ne peut pas parler comme ça. Même si c'est une réalité. Tokani hein? La France même chose. Na France kuna y a aussi des problèmes within France. Mais Macron a kobima hors de la France abanda ko souligner ba problème ya kati ya France te. You know? Yo kolobele la makambu ya mboko na yo vis-à-vis na ba nation mususu bien na ba structure lokola ba ONU ba OTAN na bino na pose ali koluka une bonne solution na likambu yo zolobelela. Mais tu ne peux pas utiliser une audience hors de ta nation pour te lamenter seulement des problèmes normalement qui sont within your power. Ya koluka ko changer. Yo lobi likambu ya fad. Bandeko nanga pole kisaka ba podcast nanga s'il vous plaît parce que j'ai comme impression on dirait monsieur comme Katebe Karima Chilombo ali kindoki moko ezana nzela te. Soit Chilombo ko consulter nganga moko fozala nganga na kufi. Ya eloko moko zo cliquer te na makanisi na yo ngai pe na zo comprendre lisusu te makanisi no oza lokolo za doublir hein.
Kakayo, tu as reconnu un problème, mais Kakayo, tu donnes l'impression comme si tu es à la solution. Kakayo, tu donnes encore l'impression que you are part of the problem. Chilombo boza boniko, oza yo moko to boze bele. Mutu azalaka na nzela moko, caractère moko, position moko. O bato bakoyebela ke voici position Chilombo. Landa yango ebandeli ti ozokende. Soko ozomodifie ndambu ndambu. Mais mutu achangeaka, toboyi toza Jimo Gemini bazaka bato ba face A na face B. Mais kana nukozongisa makanisi koza président, you know? Ki Gemini na yo bando bimaka te na makambo ya état quand même. Poza lokolo oza deux bato na mutu moko. You know. Kaka yo, bazalaki komona Congolais na respecté. Mais kaka yo zoko aider lisusu ko affoncer cette image-là négative. Kaka yo, oyeli ba Congolais ba solution, voici tes projets. Mais kaka yo, mboka ngweza na désespère likamba ko saleza te. C'est quoi ta position juste? Tu as perdu de l'espoir que le Congo est koki kobonga ou bien tu détiens l'espoir que mboka no koki kobonga? C'est quoi ta position? Pour là, comme il a mutu ya 6 na ba 9, tozo bato sio 6 me baluka 9 to dile na nani yao. Laki sa position no papa po nazo mono ndire boze bele. On dirait oza yo moko toza e bele na kati na yo. On dirait ozo perdre makanisi soki aspect moko kote li olobi makambu mususu soki aspect boye kote olobi makambu mususu. Na mona koloba ki olinga kosambela mingi. Mekana no ba prière po on dirait oza sous influence moko boye nanga ipe nazo comprendre lisusu te. Un homme doit avoir une position. Oza nangambu nini? Oza nangambu ya peuple, mais tu es contre le peuple. You know? Mais au cause de la tête, comme si tu es pour, mais c'est comme si tu es contre. Oh, quand même. Likambu na fard, Chilombo. Na loba mingi awa. Soki yo zalaki na souci ya Congo, yo zo critiquer fard ko wana. D'abord, avant na ko bana loba naonu. Ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas responsable de ta part. Il y a Oluka au briser ta relation avec FARC. Parce qu'en tant que président, vous allez me conduire armée. Parce qu'il y a des moments qu'on peut s'accorder ordre. Armée, il faut baser la mesure. Il y a d'abord que ça la confiance pour ne exécuter ordre. C'est très très dangereux quand l'armée perd sa confiance dans son leader. C'est là où les soldats peuvent se révolter. Toyokani, nde nazolo bano nebite, tu donnes l'impression yozo critiquer enseignant baza médiocre. Mais Chilombo, t'as la qualité et raisonnement na yo. Toi, tu peux ne pas être un enseignant, mais qualité par raisonnement na yo, ezo kende peka kaloko les peka na catégorie peka ba médiocre ango. Parce que les soldats batalelaka leur chef. Maintenant, ceux qui armés bazo mona ki leadership en toi te. Bako banda koyoka yo te. Au moins même makambo esalama na est ya Congo, c'est une réflexion que tu n'as plus l'autorité envers l'armée. Tozolanda, well, ça là aussi c'est une indication. Même temps que monaki ba M23 bazo bimisa mutu. C'était déjà que tu n'as plus l'autorité sur l'armée. Armée bazo zondenge fala ki bazula yo te. Tala, surtout dans les pays africains, qui bokonzi na yo ezo dépendre makasi na ki leadership na yo surtout na armée. Paul Kagame afandisa masolo parce que armée rwandaise bazali na confiance na Paul Kagame. Bazali ko trust jugement na ye. Donc so kapesi ordre à lobi boye bako exécuter cause they trust his leadership. Tokani Mobutu pazalaka na contrôle ya armée ti vers la fin bien sûr. Tolanda. So tangu yo dans un pays comme le Congo qui est d'abord fragile, l'armée a été trop fragilisée. Depuis époque ya Mobutu phase Mobutu nani Zaire ezalaki na ba embargo ya ba armement, nous avons été affaiblis. Quand les soldats manquent les équipements appropriés pour nabako kakobunda, et quoi qui peut démoraliser bango parce que soldats a utilisé kaminduki. Elokola nani médecin azalaka na babiloko nezo ba télescope so biloko nini wana po yoka ka ba mitema ya bato tout na ba salle d'opération baza na ba équipement na bango. Mais ce que médecin zangi ba équipement matondika ba théorie na mutu. Mais lobi akokoma lokola médecin congolais abandine ko bomande bato. Tokani quand un soldat peut avoir les théories, il a la volonté, mais il manque
les armements appropriés pour Kokakosili, c'est un problème. C'est un grand problème pour les soldats moralement. Quand un soldat azali reconnaître que l'armée adverse bazoko gagner biso potala mindu ki bango bazanango mais biso tozanango te. Les soldats peuvent déserter l'armée, bakomi na point ya despair. C'est ça la situation avec FAS et la RDC. FAS tang bapalanga naka, ce n'était pas parce qu'ils ont voulu seulement trahir le Zaïre, mais ils étaient aussi en face ya Laurent Naba Rwandais, Naba Ougandais, besoin d'un armement bien fort. FAS n'était pas équipé pour affronter Bango. Tozolanda. Donc, ce n'était pas. Non, FAS on a basaki très bien formé. Bayebaki ba tactique ya ba guerre. Mais bako bundana nin. Na ba théorie mentale. Ba palangani na Bango. Maintenant, tokoti na mupepe ya ba Congolais, tango ba démocrate bazuki Congo. Le même problème persiste. Le problème y a FARC. Et ça, le même problème que FAS a connu. Nous n'avons pas les équipements. Le Congo est sous l'embargo ya barmement. Tokoloba yango na langue nini. Na bandi koloba likambu oyo. Et yo chilombo soko zalaki na souci. Ya Congo. Oyebi bien que likambu ya Congo, d'abord il faut la sécurité. Et que sécurité na biso ezali lié na habilité na biso kozala avec une forte armée na mboka. Mais notre armée, aujourd'hui, armée nabiso composant na 50 millions de soldats. Sauf que bazangi ba équipement, ce n'est que ça. Tu n'as que 50 millions d'hommes. Mais nous avons 57 millions de Congolais. Et ça fait quoi? Ceux qui le Rwanda, Ouganda, babi va envahir le Congo. Les 107 millions de Congolais n'ont pas mesure à se défendre? Pas du tout. Tolanda. Mais tu peux avoir 1 million d'hommes armés avec de très bons équipements. Ils vont représenter une menace dans l'armée ennemie. Hein? So, c'était par là, il fallait que même voyage no bande ko sala matakita, ce qui peut bando que sala nin. Ba démarche qui vitale, qui primordiale, qui la plus importante. Ezala ko kendo ko plaider, ko lobby autant na ba mondial kuna balongola cet embargo là. Toko koloba wa tito baluki rouge. As long as la RDC manque l'habilité de se défendre, makambo salama na este eko continue kakaka. Ça, tomata to kitanya pas de miracle. Na ebi ke ba Kristo ba kroyaka na ba miracle na bango na bandoto na bango. Anga na beta masolo ya monde pratique. Chilombo. And so we need arms. Mais tozana ngote. Ici. And so encore une fois, quand un soldat manque les équipements minduki appropriés pour Bunda, well, il sera démoralisé. Et certaines personnes, quand ils sont démoralisés, ils s'engagent maintenant dans des activités criminelles. Il y a les gens comme ça. Tokani? Well, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont armée, nature n'est déjà dans la tendance criminelle. Yango akotaki na armée pose certaines structures et disciplines. Maintenant, mutande wana tang bo entraîner bo silisi, mais azangi habilité toujours yako sale lelo ko bino bo entraîner ki nango. Moi mauvaise nature wane koki ko zongela ye a resort back na nature na zalaki nango parce que tendance on existe. Tolanda. And so donc toza na groupe ya basoda ndenge wana. Toza pe na basoda ke en bonne conscience ye moko amona kaka kiakende ko servir nation na ye. Wana za groupe siko ya batu, ce n'est pas que ba parents ba tindie na armée par la force, mais ye moko amour ya patrie. Amoni ki akokende ko bunda po na mboka na ye. Mais il arrive là, il a la volonté, mais il manque les équipements. Tozolanda. Akoki yepe ko désespéré abandi peut s'engager dans des activités qui ne sont pas catholiques. La nature humaine, dans le bakango chaque fois, l'homme ne fait toujours pas bien parce que nous sommes naturellement créés à faire du bien. Non. L'homme naturellement a tous les deux en lui, l'habilité de faire le bien et l'habilité de faire le mal. Et zaligno somi bale nakati ya être humain. Et zake batumususu le mal est plus prononcé, batumsusu la bonté est plus prononcée. Mais chaque homme, quand il est testé, quand son dos est contre le mur,
le plus dark de lui peut se manifester. Un homme désespéré pose les actes d'un homme désespéré. Et cette loi-là s'applique aussi nakati ayarme. Quand tu entraînes quelqu'un Yakoboma, parce que Soda normalement est entraîné Yakoboma, et qu'il se retrouve dans position de vulnérabilité, il est exposé, il ne peut pas se défendre. Ça, c'est un soldat qui a l'art de tuer. Maintenant, mentalement, il est désespéré. Ça, c'est un homme dangereux maintenant. Tokani, nde makambu toza nango kuna na est ya Congo. Yo zali à la tête du pays. Makambo ngai nazali kolobanga nazali présidente ya mboka te. Yo soko zalaki na souci tant que chef de l'armée. Ce qui peut makambia bonne gouvernance na okende koloba kuna na stade de martyr. Nga nalalaki mukolo yango nalamukaki kaka babete nga lisolo makambi olobaki kuna nalandaki yo te. Ngai nalobi yo muta bon fonctionnement ce qui peut bon fonctionnement. Et loko liboso il fallait qu'il ezalaki que le Zaïre, il faut embargo militaire et longwa. En réalité, Rwanda ne peut pas continuer à pesa kabiso kotia kabiso mal à l'aise. Au moins ata ba soda na biso no bazoko s'engager kana babuzoba, they're desperate. Tozolanda, nazali ko excuse leur comportement, ils sont des traîtres. Right? Mais nazali pe kotalisa aspect mususu même pour les bons soldats. Baza exposé en face des adversaires qui ont des armements plus que Yabango. Mais maintenant, quand un général vient les corrompre, que hey, yozo tia vino à risque na minduki nini, voici, tikano bitumbana toyaka kubundana ngambu boy. Tu as quelqu'un qui est désespéré, maintenant on lui donne des propositions qui ne sont pas catholiques. Il y a des gens à concéder. Et c'est ce qui est en train de se passer. Yo kanti que quand les soldats la congolais baluki bakom kobomaka ba congolais les a par plaisir. Mais sous bazana, what else should he do? Tozolanda, tu ne peux pas entraîner mutu comme ko tuer et puis tiki mutu ko wana kakandengwana. Ça c'est une réflexion d'un leadership qui a échoué. Tokani chilombo. One aspect moko. Deuxième aspect. Poyo yebake bab généraux congolais baza complice na makambozo le kanana est oza na service ya renseignement donc oyebi batuana. Tolandi parce que même le peuple là sur le terrain tana ba sondage bako tanga bakombo batuana. Même ata bokangi quelques rebelles botuni nani mutafuta kabino bako pesa bakombo. Siko ba général on a bazalaka inquiété te pona nini. Bato oyo biona IDPS il fallait ki bokanga avec donc bokangi sans pitié. Eza batuana o bazali ko trahir mboka mais batuana ozo kanga bango te po kende ko selamante na libanda kuna na Abidjan ndenge ba généraux na biso baza ba complice mais c'est toi le président n'est-ce pas ngai na lobi ezalaka Pierre Mulele azalaki ko sala ba trouble belé na ba rébellion encore une fois na koloba te pour ou contre mais azako sala trouble ayeko kima akekuna na Algérie. Wazabanga diplomate qu'il était, alabitete botika ya toko soucier yete tout. Pierre Molela Bandiko ya a comité na Braza Mobutu toujours langage na yeka kitoko ndenga zala kanango. Pierre Molela zu akoti na masua akati sa fleuve Zaïre. Kaka zoko manakati sikoyo phase bazo contrôler maiwana bien wazabanga bandiko lela. Wazabanga bandiko justifier kako kondima te muto yo atangisi makila ba peuple zaïrois muto yo abomi batu bref Pierre Molela Sam yebela qui cela veut dire quoi mais Mobutu ko kotika mutu wana te tolandi Moses Chombe azala azoki onction ba succession Katanga akeko kimela kuna na Belgique na ye tango akufeli kuna Mobutu ebisi ba Belge nini bokunda ebembe na bino parce que bino nde bozalaki ko inspirer ye don wana ya koluka ba sécession bokundela ye kuna bake ko kundela ye kuna yo wuti na Belgique ebike bakunda kunoko na ne Moses Chombe kuna po alingaki ba trouble mingi donc nazali koloba ke yo yebi ba généraux na ba tête o bazali à la base ko sala ka ba trouble wana bazali batu osala bango ndenge wazabanga zalaki ko sala omemia na stade de 20 kuna na Kamanyola osali de lui un exemple qui est convenable à un traître
Soldat basonyaka lokola civil simple te. Soldat a été entraîné avec vigueur, mais pour nous défendre nation. Quand un soldat trahit son drapeau, ça c'est un crime impardonnable. Tokani, yo chilombo, et pour ça faux chrétien. Pour beaucoup makako, chilombo simbi Bible simbi, o simba Bible te. Let's be real. Yo o simba Bible te. Ozali entre ozala ba cop na yo. Parce que ce token n'a Bible, ta conscience devait travailler. Mais yo zamutu ni chaud ni froid, tu nous montres que ta conscience n'est zalaka te Bible ni yo simbi. Pourtant la Bible on le baki si tu es ni chaud ni froid, je vais te rejeter. Yo tangi verset wanate, kaka makambia si le peuple que j'ai appelé par mon nom retourne vers moi. Kasi fala ko tangi la Bible nyons tuté. Quand la tête est mauvaise, c'est le troupeau qui va se dérouter. Et ça qu'on a la Bible te. Otanga ki verset wana te, yo za leader ya armée. Siko yo mutu na yo ozali mutu ya face A na face B. Olingi armée wana bazala ndenge nini? Parce que batu yo zo kamba bazolanda exemple na yo, yo moko na noza mutu ya neti te. Siko batu yo zo kamba bazala ndenge nini? Bakozala peka batu ya neti te. Tanga ngo na kati ya Bible. Ngai na zoloba no bo chilombo que yo kokosa ba congolais na version biblique moko no yotangaki, right? Kasi yo lokwa ba pasteur bazapeka na certains versets bibliques ba mémoriser. Malachie chapitre 3 na oyo ya ceux qui pasteur asali mbongo ba dictateur bateyaka peuple nini. Oh, toute autorité vient de Dieu, bo se calmer, ezaki bokonzi uti pa ya nzambe. Po peuple ba se révolter contre le président na te po pasteur azana poche ya président wana, n'est-ce pas? Ceux qui pasteur alinga lia bino kaka mbongo directement teyaka batu nini. Malachie chapitre 3. Bazaka na verset musu bateyaka batu ceux qui elinga suna makanisi na koyeba. Ezala kola hymne national ba pasteur bango tout. Bayebi au moins les deux versions ngana otiko tanga. Pasteur nyonso yebaka yango eza ba verset boso bango bayekola ka yango wana. Bango makambo ya ba David babunda et tout ça là ba pasteur balinga bloc wana te. Seul selon l'Ancien Testament pasteur balinga kezalaka toute autorité vient de Dieu, na l'homme trompera-t-il Dieu pour bokende kopesa bango ba dim. C'est tout. Après wana ba côté na Nouveau Testament, makambo ya ba salut na ba grâce. Nazolo ba ke yope version otanga eka moko, otanga misusu te. Menga ina lobi King David au Bible benga ki l'homme selon le cœur de Dieu, yo le kene lokonine. Yazako bunda en train de défendre son peuple. Nzamba zanzamba bitumba. Nzamba zakanzamba diplomatie te pour négocier kana nani. Pour ceux qui totali wuta kuna na jardin d'Éden, tangu l'homme et la femme basali péché, Dieu a pris sa décision. Ceux qui totali na makambi ya Noah, tangu a décidé ça le déluge na mokili. Asali déluge. Tango total makamasar men Gomorra asali moto na ye. Tango le basila na ba Pharaoh kuna asila ni na bango. Tango alinga sila na ba Malakaite ba Assyrien. Depuis na tanga ka Bible nzamba zakane nzamba ba diplomatie te, anzamba ba actions. Et puis ba action bitumba kaka ba agressivité. Siko nzambo yo na batuno bozo yela ka biso nzamba ba négociation oyo. Neba kate bokuta na Bible wapi. Yo po oye no yo pe Bible ya yo. Soko ko yela biso Bible tanga nzambe ya solo. Nzambo ya solo ngaka peso inspiration. Ke sala nyonso embargo ya ba armement elongwa. Kongo efweza la mboka efandisa mapinga. Pona c'est comme ça que bato bakopesa biso respect nde bongo tokozala na kimia. Kongo ekozwa kimia na ba prière pamba te. Bongo buta ba congolais babandi kosambela basi bazwi kimia ngo. Faut être réaliste. Ye King David abanda sambela te se bando sambela. Nani mutakende ko oindre ye roi. Ezalaki prophète de Dieu te. Alors, Joshua, nani mutarse ki Joshua dirigeait peuple na terre promise. Ezalaki l'ange de l'Éternel te. Alors, Congo ndenge zawana Congo ekozala en sécurité pour ekotangela ba verset biblique te. Congo ekozala en sécurité tanga verset biblique na yo sambelaka mais il faut bitumba. Il faut minduki. Nde bongo eloko ko sécuriser Congo. Kaka ndenge na otiko ba King David un grand guerrier mais azalaki pe un roi, son cœur était bien connecté avec le cœur de Dieu. Faut poser la réaliste. Boye ko ele biso ba verset biblique moko buzoba ko lalisa ka bato ba pongiawa yo ye ko kosa bato o simbi Bible
dati on na côté peuple congolais bino pe bopesanga kanda tikata chilomba kenda kofinga bino azakane pe na raison na lobela kabino bikambo na 2018 te bopesani ntango alobaki yo je n'ai jamais manipulé même un revolver dans ma vie mutu ndenge wana bokomisaki président comment mutu déjà azolakisa bino kaza mwembe aza ne guerrier te toi maintenant toi qui t'as congolais moi l'autre fois na saki bino que le président est une réflexion aussi de son peuple. Tozolanda, Chilombo est en train de vous représenter un président qui n'a pas la classe. Un président qui part critiquer son peuple quand il sort hors de son pays. C'est un président qui n'a pas de bonne manière. Et ça, lokola yo longwe pa na yo na ba problème makati ndaku na yo, okiko bete longo ba voisin. Tu n'as pas de tact. Mais maintenant quand le président doit faire la même chose, c'est un président qui n'a pas de classe. Il ne sait pas la diplomatie, il n'est pas conscient qu'il doit préserver l'image de sa nation, ni son image à lui-même, en face du monde. C'est ça votre président. Bozaka kabatoko yemba ko bina. Oh, fachi beton, fachi. Kasa do selem qui béton bouzobologie. Si maintenant bako baluko a critiquer biso selebo, na esprit a bien ba peuple congolais, bino penza na esprit a bien. Tant que vous avez dit que mobile comme président, vous pensez que vous avez Chilombo bien. Vous pensez que Chilombo dirige Congo wana? Hein? Oh! Chilombo n'a pas la personnalité d'un leader. C'est la vérité. Mutuazo sabino katika la ta manipuler ce peu comme un nouveau revolver. Est-ce que Mutuana est capable de prendre sa décision armée back in the guerre? Est-ce que vous comprenez même guerre c'est quoi? Pour y beta mundu quitter. Congo a besoin, il y a un guerrier à la tête. Nasna loba que Congo d'ailleurs kutu nan bokomi kutu na niveau ya kozala na ba civil comme présidenté. Il faut un militaire à la tête du pays. Muto azali Paul Kagame motozo loba ka lelo butu moy. C'est un militaire. Paul Kagame azala ki na kati armée. Souvent la politique africaine, les soldats doivent avoir l'expérience ya armée. Et puis, entre parenthèses, les soldats ont tendance à obéir à un autre soldat qu'à un civil. Ça, c'est aussi un facteur qui est aussi vrai. Par exemple, FARC, bakoko réagir favorablement à l'ordre que Kabila Kopesa, que Chilombo. Chilombo est un civil, bon matabo kita. Tokani, ils ont joué un rôle. Boya na par exemple, les États-Unis, la Tozan a plus de 200 ans, il y a indépendance. Soto bino bozana nona no kutu bobandi ko tambola te tokani bo comparer te bino bozana no il faut na votre leader azala muta bitumba ba George Washington babundaki ba General Lee babandaki ko bunda donc les fondateurs des États-Unis bazalaka ba guerrier po bino bozalaka ka bobanga Bush ete bango ba yelo bilobiao tango États-Unis zo indépendance zo ke indépendance na ba prière te ezo ke indépendance na ko bundisa la Grande-Bretagne. Bombe beti butu mobimba, notre drapeau c'était né. Nde influence ya hymne national na biso yango wana ndenge batangisa biso. Siko tango hymne national zoba bombe beta ki butu, bombe beta ki pona, papa banda benga alléluia. Bombe beta ki sikalo kitezo lela, n'est-ce pas? Alors, c'est une nation bâtie par bitumba. Bon, mona kateke ba américain makam na biso to sili sango kana masasi. Parce que zamboka moko établi na bitumba. Toko se détruire peka na bitumba. Kasi tangu Poutine akoyawa nde tosukiti ekozapeka na bitumba ngai lobi boya Congo Zaïre il faut militaire à la tête tete wana nazolo bezali ya solo mabe na bino ba congolais bozalaka pe normalement lokwa bandoki raté oui kibundoki ya Congo eza na deux côtés Chilombo ana kindoki na ye bino pe boza pe na kindoki na bino oui parce que comment bino boye bozaki au courant que mboka na bino eza envahi boza au courant que armée na biso kotaki faiblesse mais comment poko kotelema bo permettre un civil qui n'a jamais fait l'armée qui n'a aucune idée comment traiter na ba soda ayebi kutata mundu kite mutandenge wana akoma président na état oyo Congo ezali nango la faute vous revient. Toko kolobo mindele bazoko imposer biso mais mindele bazoko imposer bino parce que botele makate bino bokanisi ke tambo bandolo ba soulèvement populaire soki botele maki na ba 2018 na bobimaki Chilombo alingaka comme président
tozolanda non. D'ailleurs kutu bongeki bozala bosimba mutu déjà Kabila. Mais ezali kizololo na bino un peuple peureux. Batieli bino ba église wana lokola ezaka ba somnifère. Et là, les sabino pongi, peuple mobimba bozalaka spirituellement na confusion spirituelle et mentale. Hein? Bino bokanisaka soko sambeli ndoko ko bundate. Oh, mais ce que zalaki bongo soko Mikael na dragon kuna na lola basalaka nini? Bango bakabwana pona ni eziki bitumba te. Na comprendre que christianisme ekota na bino na ba congolais te. Boza bato contradiction. Yezu kaka kotala, Yezu kaka kosala. Shiko ye Mikael azanani, archangel. Tangu ya bundaki na dragon et le satan na banjne. Babundaki te, babundaki. Baweleli territoire. Le satan ba précipité sur la terre. Yezu régné na mokili. Boete. Tangu bino babako, Yezu akendeki kolonga satan, kende kolonga na nini? Na ba prière na ba diplomatie. Pas ni bozala kabato boy. Donc d'un côté, vous reconnaître que victoire yaka na guerre, ceux qui ont commis bunda, allez, bolali lokola ba meme, eh Yesu papa tala makambi ya Congo, Yesu papa. Moko bozala ka pe juste te, bozala ka juste. Basi ba yeba bino un peuple peureux. Peuple mobimba atangunja ngana le bibo omoni bino ndebo kenda kana sina bisa bino moko musu bokola la bolamuki mwana 5 ans comme président na Congo. Popo za peuple moko kaka ndenge wana. Et puis bokosela Yesu makambo. Bokosela Nzambe makambo. Yesu inspire ka kibuzoba na mitu ya batuta. Yesu bolobe akendeki ko bundana Satan pe azoninga azelaka ya grand rendez-vous ya bitumba na bango Armageddon. Siko yo Congolais zelaka rendez-vous nini. Popo za kako na bala Yesu. Et puis botika milimu na bino na kokendo ko balisaka Yesu ba mabala Yesu akendo ko bala ba peure. Poni bozalaka boy. Poni bozalaka na milimu wa modelo oyo. Yesu azo viser Satan. Atika Satan po bandako ya ko balaka peuple moko ba peure moko boye. Poni bozandenge wana. Koko sela Yesu makambo. Ça ce n'était pas la vision de Jésus, pas du tout. Si de l'autre côté la réalité n'est que Yesu kotaka makambo ba gouvernement ba tuté. Po ye ki pakande Satan. Yo Congolais telema. Makambo gouvernement na yo telema. Yesu sa pesa kabino réponse. Alobaka laissa à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Cela veut dire zala lokola King David. Ya kosambela olobi l'Éternel est mon berger. Ya bitumba o telemi okeko bundisa ba armée et nani ozo kwa kubundisa yo. C'est ça ce que ça veut dire. Que air de prière obeleli Nzambe. Ya kokendo kubundisa César okyo bundina César. Tokani bino boza batumoko ba confusion. Yesu yaki lokola Yesu abwaki ne kokota makambo César po Yesu zalaki politicien te. Yesu zalaki na rabbi azoko sala ka ba miracle na ye azote ya kabato tambola kana ba mai. Tozolanda. Bino kutu bitumba na bino ezosenga tabokatsa mai ebele te. Bino bitumbeza kaka bokati kaka quelque part bokoti na Rwanda bobundi. Et bongo ba Angleterre tamba bunda na États-Unis faut bakatsa ba Océan Atlantique. Oui, baninga ba bunda bitumba, il faut ba kendo katsa na ba désert, il faut ba katsa ba mai. Bino kutu bino boza pembeni na ba adversaire. Boko ke bunda na bango avec facilité. Vous n'avez pas trop de tracasseries au maya munene zali au désert, pas du tout. Mais bolingi kakate, bobi mana balabala, bolingi ko bimana balabala te. Tokolobo mundele azo traité bino selon votre niveau. Ngalo bien. Mundele aza mwana tata mwasi na bino. Oh, Europe produit kanini. Europe survit pour la richesse afrique, n'est-ce pas? Moko boto zala kana no sérieux. Est-ce que mundele nenga zawana ça son intérêt yo za la développer? Oh. Te totia nanu ki racisme à côté. Totia nanu supposons Afrique on est tondeka ba mindele. Vous croyez que les blancs en Europe allaient permettre toujours aux Africains d'être totalement indépendants et tout? Non. L'Europe ne produit rien. L'Europe dépend grandement na richesse autres en Afrique pour na survie na bango. La politique c'est comme ça, zali kambia ba émotion côté ngamate. Chacun a tout l'intérêt naie, c'est sa politique, c'est sa relation d'intérêt. Il n'y a pas d'amitié. Supposons na Congo bozalaka mindele.
la France, la Belgique allaient toujours utiliser la même politique, ceux qui vont continuer quand même bêtise wana. Parce que pour la survie na bango, baringa juba trouver moyen, ce qui est opportunité, ils vont maintenir pour notre canasé. Parce que eux, ils doivent survivre. Ceux qui vont comprendre comme dans Tukoloba, bino moko bo telema, bo kangolama, bo banda ko s'imposer qu'on vous prenne au sérieux avec du respect. Mais ce n'est pas à vous, bo fanjana, bo kangi maboko, bo deranja kayezu pamba pamba, bo kanti, France a okela bino manatuni, France azali mwana tata mwasi na bino, te ye France tang ba okela bino masko, France eko survivre na nini. Oh, tala, sur la terre, ils appellent les kambu ya survie. Ce que zobo zotika batu ba nyongo ba bomo ba kata katonda mundamba. Ebe okukufa na yoti ba katikati yo kufi no ba ke ba leli yoti. Hein? Et puis okufi li wabu zoba. Toso kanabi no. Donc bozwa conscience. Bolingi tro Yezu te po nzamba salaka mundelete. Po sur la terre la seule race humaine sur la terre ezali place ba congolais bazali. N'est-ce pas? Sénégal kuna nzamba ebi bangote. Na China nzamba ebi bangota ebi kaka congolais. Faut être réaliste bande konangai. Tokani la race même na Congo kuna bana ya satana bazali. Koute belé. Donc pour dire que les enfants de Dieu sont éparpillés partout dans le monde. Tolandi siko yo lobite ke tangu yo zolela et la France. Supposons la France kuna ya même 1 million bana na nzambe bazalaka kuna. Nzamba kende ko détruire France po yo congolais siko fande zoko lela na yo na bubuzoba na yo. Te telema bunda pour l'existence na yo moko. Teokani, il n'y a pas un Dieu qui va intervenir avec ndoko boma toute la France pour yo zala. Pour Congolais tanzamba pesi ordre ke ba angelu ba boma mokili entier pour na yo Congolais, oko beb sa peka ka pe na yo wana parce que bozuna une conscience te. Binota ba yeli bino pe ngona libération ngo bo sur un plateau. Boko yeba mnoko préserver ngote. Tala kutu moka ka indépendance mukika ka bozui. La Belgique a dit, le peuple mbonde bolingakande bozonga sous na colonisation. Donc sur un bout de papier vous êtes souverain, ne menamitu na bino bozaka ba coloniser. Siko ceux qui ba pesi bino liberté totale kozandenge nini. Boko za legal ya mwana abiminda kwa ba parents mais muke ayaka sengi loso, muke azongi asengi mafuta, muke azongi asengi donc akenda physiquement mazala kaneka ka mwana na kati ya programme ndako wana. Ndebo Congo ezali indépendant sur un bout de papier, mais mentalement, et survie n'a tout. Vous êtes indépendant, hein? Tibo comme un point que bazo imposer kabino, hein? Batuna bango, oye bako ko sela bango misala. Chilombo batiaka wana pona binote, na loba na bino makambo maintes fois. Chilombo batiaka wana pona intérêt ya ba Occident na batuti oyo. Congolais oyo kinga Chilombo akomane président pona yote. Ye wana bandi kola bomona kate soka bima zaka na tendance à kolakisa ce qui est réellement dans son cœur. Tozolanda parce que soki alinga kibino complètement partout Chilombo ngaka za nyataka makolo, alingaka toujours alobaka du bien pour son peuple parce qu'après tout il est votre président. Tozolanda mais le fait kabimaka wana aza facile ya kolobaka kama bena bino puis devant une audience étrangère na mboka étranger, ça montre ce qui est dans son cœur. Hein? Tango Pierrot Louara alobi que Chilombo s'en fout de Kassayen. Botelemi, alobi mabe, mwana mobali wana photo, siko yawa Chilombo la kisibino ango. Parce que bolingo esala kamuta couvrir faiblesse ya mutu ya lingi. Hein? Ten esprit a bien mutu normal. Yo za président. O représente mboka wana. Tango yo bimili banda. Ata journaliste moka meiko tuno ba question zangati no kozongi sa réponse na bien po okolinga te muta dénigrer mboka na yo ni yo moto. Mobutu azaki soki boyo ile ba question moko zangati na ando zongi sa ba belge na nzela na bango. Tozolanda Mobutu était very protective. Ya image ya mboka na ye. Kotona bando tikela ba étranger vide te. Yo ko tuna Mobutu ba question buzoba po dénigrer ye ou bien dénigrer le Zaïre te. Yoka kutu mutu na balangage na zobenga mnoka le grand Zaïre. Tozolanda. Batuna libanda bazoko banga. Ba Paul Kagame motu babande ko banga. Mais tangu mutu aza président na bino atelemina na libanda azoko soulignaka vos faiblesses. Hein? Aza mutu il s'en fout. Ayebi bien que ndenga zolo baboye. Na mboko esika aza bapaya bayoki.
Bien sûr bana mboka bayoki me bazaka bango moko te na bapa bayoki ezopesa image ya bien te mpona mboka na ye même mpona ye moko mutu. Il s'en fout aza kuna ta asa atondisi compte bancaire na ye. Bolingi Tshilombo alakisa bino susu combien ye wana asi abandi koperdre respect na ye na FARDC. Parce que tant ye azokokuizaka que la FARDC en fait est infiltrée. Mais ye kala ta ute kotinda bacommando soki mpe bagénéraux bayaki awa na États-Unis baya kozwa entraînement, bien que depuis na botama ngai na namona te mutu na arme ake kozwa entraînement azongi na libumu munene. Me nde bato bazongaki kuna na mabumu minene azwi bato na ye wana ake kotia bango kuna na este bolingi résultat modèle nini. Et puis le col est reconnaître que l'armée est infiltrée. C'est quoi la solution? Pour nini yaza na rigueur parce que Tshilombo Yemoko il n'est pas un leader, il n'a pas l'autorité. Regardez même l'administration na ye. Batu bazo bundakuna, batu ba yiba kayeka kabambongo. Oh eza copie ya ba master nde ba kamba Congo. Tshilombo aza na niveau ya un homme d'état te, pas du tout. Regardez même ba konere salamaki na Gisèle Mpela. Bolobaki Mobutu avait des concubines. Botanga concubine moko Mobutu. Oya bimaka na balabala sala scénario pour batutu ba mona. Plus pire pendant que Mobutu a fait ce discours na ONU. Et ça la maka wapi. Oui, c'est vrai Mobutu avait beaucoup de concubines. Mais apparemment Mobutu a discipliné ka ba concubine ne malamu. Oya concubine na Tshilombo azalaka discipliné te. Akeiti ko consulter ba Kabila, azokende ko consulter ba François Beya, ba Peter Kazadi. Ça c'est quoi, c'est comme affaire? Mais concubine no soki ba Rwanda ba pesi mbongo. Akoke kwa koteka pemboka. Aza concubine qui n'a pas de bonne discipline. Mais ba Français ba dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. Sauf que le président Nabino n'est même pas un bon juge. Des caractères, il y a concubine, il y a associé. Aza conscient que comme président, il doit s'associer avec les femmes responsables, les grandes dames mentales. Tant que nous avons vie, nous avons la discipline. Sur le plan national, pendant que Aza na ONU, concubine a kosala ba théâtre na mboka. Lelo toza na monde de technology, ba image bandi ko tambola. Pendant qu'il était na ONU, azoko de représenter mboka. Ndena azoba ki fobota la mutu na bino. Que Tshilombo ngaka soka bimi hors de pays, akendo ko yokisa mboka soni. Mwana mbala za contre biso. Aza ya biso te? Ye Gisèle Kalanyonso mobile na azalaki président. Akoka kosala ba scénario te même quand Tshilombo est dans le pays. Tokoka ko comprendre attaque kuna super na cité ya Oyiwa akio bunda makambu na kuna. Azelika ka président ala na ONU. Aya ko sala ba scénario. Oulie batu ba lobele la discours à Tshilombo na ONU, sujet komaki kaka Gisèle Mpela. Gisèle Mpela. Voici niveau ya mutu na bino bozo ko défendre. Tozolanda. Maintenant là oui, c'est vrai, nos professeurs sont des médiocres. Babanda médiocrité na bango depuis kala. Et puis le plus en plus bano batanga kana Congo bisinyo surtout ebike bazosi sa ba université zakaka formalité et loko atamoko te amalonga. Tout le monde remarque cela. Mais il faut qu'il y ait une réforme na système éducationnel. Il faut qu'on réforme yango complètement. Ko boa kana ba livre ba Stanley na ba Livingstone wana. Tangi sabana makambu ya malonga. Mito comme non. Il faut un professeur dans la paix de bonne qualité. C'est vrai. But tu attires aussi les bons professeurs. You gotta pay them. Salaire à malonga te. Il y a combien de professeurs congolais mais basés dans la diaspora? Le meilleur de nos citoyens sont hors du pays. Il fallait commencer à comment attirer ces cerveaux-là bazonga na mboka ba ko servir ou bien batia mayele na bango na kati ya Congo. Il y a combien de professeurs congolais na South Africa, même en États-Unis, na Asia, na Europe kuna. Il y en a combien? Na Rwanda, na Bujumbura, ce sont des professeurs congolais. Mais apparemment, le même professeur congolais na Rwanda bazo produire de bons citoyens. Au Congo, bazo produire les étudiants médiocres. Mais c'est parce que la qualité, le salaire n'est pas bon. Les conditions de vie sont malamouté. Mais nous, c'était là où il fallait attaquer le problème de la source na yango.
non pas qu'on critiquer les symptômes. Tu vas te débarrasser de ces professeurs-là, oui. Et puis, Tosolanda, le meilleur des professeurs, what are the incentives pour que kozonga ba ko na Kinshasa? Hein? Aussi au longi de corruption, au talana nukutu Piero aya sali kaka mission pamba talanda ngebo réagir. Professeur abata tele mawana ate ya bana ya solo ko ko lobal kambo mususawa ezo kende contre le gouvernement en place bo kende ko enlever ce professeur abatu. Oh, bablo ko na to kimisaka batu no? Soki mutu aza na lese te ya koloba likambo atangisa bana verité aya po bokende ko enleve ye bosala ndenge bamindele na Soweto kuna babandosala baofficier sud-africain bakoya na bango te nyonso wana. Et le plus en plus to continue comme un journaliste atelemi apeso ya vie bino botelemi lokola groupe ya bagangi boluka mutu na ye yebisa ngai batu bakozala lese baya kutu baya pe koya na oyo bango bayebi na mboka na koma po mutu na mutu akoloba ezaka même système yango mibatela kokende no kuna te to soka ye kuna akolingana ye kotravaille mpo na mboka te po alingi ne makambo te akoyane ka lokola citoyen calme asilisi asimbi mokila na ye abimi akei. C'est ça là aussi la réalité. Donc il faut sécurité, il faut démocratie et c'est la réelle, pas démocratie à bambebo. Donc bandana nous na kote ya nanu batu na yo bachakuna otela bisawa oyo soki mutu alobi likambo sepelisi bango te baye ensemble baza na mob mentality. Oui oui, bato IDPS bazaka na mob mentality. Et puis na singulier bakoka likamte. Il faut jouer bazala en groupe. Nde bongo bazala kabala milimo hyenas. You know? Ceux qui mutalobili likambo contre Tshisekedi, allez, de mob baye ensemble, just oh my god. C'est comme ça qu'ils sont. Gangi moko boy, you know, just little guys. Bandana no kokomisa bango mibali ya solo. Pour mobali ya solo si là se battre bundaka ye moko. Soko moni mobali il faut bazala en groupe pozo makasi aza mwembe. Alo kwa biso basi. Ngana tiaka munoko, me ngana bundaka na mutu te. Soki bitumbe ye ngana kokima na ngai, me soki naza na présence ya mutu makasi na kotia munoko pona bike ya kobunda. C'est comme ça que bato IDPS bazali. Bazaka kpaka. Kabila sando kimisa bango bambango babunda kaka munoko pamba. Bango bazana baza bagerie nan. Ba médiocre nozo benga na ba professeur. Bandana na bato IDPS baza ba médiocre numéro 1. Nani yango mtu normal ozomona na IDPS tozomona. Nani yango? Papa no atikaka IDPS mususu yo na ba camarade na yo bosali ba jeu bo dismantle IDPS batu tu wana ba papa tu wana bazana experience ya politics et tout écarter bango ozi bana mère na yo tie po gouvernement neza ba yanke alozi batu moko ko lokota soki pe wapi batele makana ba balabala biloba tala batu na ndenge baza même yo moko chilombo kasi pesa bango ba poste te yo moko zawa na pourquoi pesa bango ba poste te po yebi ke bazana ba niveau te. Baza batoko te bango na parlement wana te depuis bando ulem sape bango vérité que bazala ka ba médiocre yango botiaka bango na parlement tala bato botele makana balabala bozo za poste ntaka bato msuna mokili do botele dongo lali no la muki okeno kana balabala fachi beton otumbali fachi otumbali bisa ozala kana musala te bato msusu ba kana chemise silie mai na makila tuntu flessé toboki makolo ese koti mabiata fachi beton. Omona kandenge facha lataka. Omoni ndenge facha zali, tala ye na famille na entourage na ye. Siko yoki beton go kumisaka. Basi ba pesi bino misala, bokoma na ko bondela boluke la biso. Tozana ba parlementaire batanga, baza ba licencié. O kabuya bengana kibiso, balingi ko mona biso te, bazo kabino na respecté. Bazo la kisabino ke boza ba médiocre, bazo mona niveau na bino te. Augustin Kabuya vous voit comme ça. Chilombo pa mona kabino bongo. Bozande na retard ya compréhension. Po boza vegle na ki fanatisme moko zangatina. Tala, ça vous serait bien sûr kutu. Oke no atako sala sirage, ozo moto basuna yo oyo tieli bana no lipa na mesa balia. Tika okendo lekisakatano kuna na sanzete ko yembaka makambo zangatina, bokomisa ngolo kola donc soko telemi moi visibilité ko zo moi Western Union. Siko bo c'est la mante poani. Pour n'importe kabila bolobi boza ipe ko vivre na ba Western Union. Siko na ta Tshisekedi bo sibo misala. Si bozaka kawana même bilongi wana.
hein? Kaka na ba même chemise, même pantalon, bozaka na même formule. Crâne comme mukie monyere comme kutoenge kwa na mutu. Otelemi kaka fachi beton fachi monyere koma ko seré na mutu. Ya yo monyere zo kokoli donc koma ko diembele e ko zipuko na elongi. Po mutu no ye mukie ya chilombo ye munene. Ya mutu etondi na bukula bwanseka. Ya yo nani koshekor. Yebela olingi ko yebela te. Bon, sakana bino on vous utilise. Hein? Bozo représente à 1% de la population chinoise wana te. Mais on vous utilise kaka pona kola seke chilombo a un support. Et ça lokola ba créer quelque moko pour vous distraire ba garder bino busy. Po bo déranger kande bangote. Nde loko basali binoti. Nde basali tu ba paroisse wana mike bo tele makabolo bakalo bakaba chaku. C'est tout. Bazu ba lembisi nani département communication présidentielle pour na ba pesa bino espace pour vous distraire. Chilombo zane kunate. Azane kunate. Bino liebo yebela boaka na retard. Comment en tout cas comment yo mutunza mbasala? Quand tu fus le colonisé, tu raisonnais la même chose. On t'accorde l'indépendance. 60 ans après, ton cerveau est la même chose. Oza mutu, toza nyama. Ngona na tiki bino moko bope sa réponse. Hein? Bato botele makana basa nzete oyo. Bozo image ya bakoko na bino o bazalaka présent na époque ba belge, hein? Botala bilongi na bango, botala bilongi na bino. Même expression. Omon kande ba wana pe bafanda kaka buloko ba baba, hein? Donc bazana 20 belge azaye moko bafandi wana mutamalonga ko telema ba beta ta belge wana zate puisque mi tout ba crâne tout et c'est ziki baza ba esclave mental tala ba image wana ya ba nègre wana soumis botala ba image na bino différence zate même bilongi santé médiocre on peut compter les côtes Miss bimi lokola ba ibu bofandi wana lokola bazoba moko boye kaka même expression bozalaka nango na ba image na tomonaka na bakura ba histoire nde boza nango pe lelo. Mais bon, mettons la question. Comment est-ce que la main des temps est passée? Mais yo mutu ozaka ka lokola na face ya bakoko na omet quand ils étaient sous soumission ya ba belge. Parce que tu n'es pas indépendant. Molimo wana ya oppression eza na kati na yo. Vous êtes toujours un peuple oppressé. Quand un homme est emprisonné, ata ogangi ndenge nini, libanda na yo, okofungwa makate, ozaka olongi yo so kangami matame koti yo, bakoti yako, parce que ton esprit, ton âme, oza prisonnier. Oza esclave. Botala ba image ya ba esclave, bosuba monaka esclave en bonne santé, ba esclave bazaka na aspect moko boye. Botala ba image ya bakoko na biso quand les Belges les chicotaient. Bazaki ka na aspect moko boye. Botala bilongi na bino. Bato botele makana babalabala. Botala bilongi na bino, botala bilongi ya bato wana tang ba Belge bazalaki. Alongi yoso koti. Botele mekaka boye. Hein? Parce que mulimu wana mabe ya servitude, ya oppression. Wuta bandaki na bakoko na bino ezo continuer kaka peuple mobimba ko ganga Jésus na mbebu mais vous n'êtes pas spirituellement délivré. Bongo bino bokansi bo se retrouver na bakabila na ba Tshisekedi ondenge nini parce que l'esprit na bino posa bloqué. Un peuple spirituellement illuminé ko tolérer ba connerie à modèle haute, hein? Boza spirituellement posa ba prisonnier spirituel. Boza na état ya obscurité spirituelle. Yango ozano na vie mikolole kaka ozomona mozomona na yote batu bazomona mutu à l'extérieur mais crâne mwinda tamoko toutes les ampoules et panzana nango ozotambola donc ozomona biza mutuko pantalon comme mudinda chemise zanga yo wana ke fachi beton oza mutandenge nene oza mutu ya denge nene. D'abord, beaucoup me sakachuna bopo anini.
te chilombo muta sala pe masala oxygène na mokili oyo ye aza immortel. Oh, chilombo travaille pour vous ou bien bino nde botravaka pour chilombo? Hein? Nani afutaka salaire ya chilombo? Bino te? Yango bosakana bino ko? Donc bato wana bazofutama na mbongo ya richesse na bino botikali ba pauvre, oza na nzala, chômeur, vie na yo ezochange te, ya bana na yo te, chilombo na bandeko ne bato bajet privé, bango bazokosenrichir, yo ye oyembelaka ye. Ata vous-même, ata. Siko na bien, lelo soki mundela alongoli su chilombo, bino bomoni bakopesa bakotia nani comme président. Te, bino moko bato botemaka na balabala wana. Hein? Baba mabu wana bosaka na balabala. Bino moko boloba. Bino bomoni nani akoza président na bino. Chilombo d'ailleurs c'est le meilleur de ce que vous pouvez produire. Oui, oui. Na catégorie pensa makam na bino, Chilombo aza kutunde likolo na bino. Sur le plan national, il est une honte. Mais na kop na ndenga bayuma, aza likolo na bino. Siko soki balongoli Chilombo, bino bomoni nani akoza la président na bino. Hein? Hey. Bino ta marque kabunda koza président na bino te? Il est trop intelligent, rusé, malin, c'est un politicien. Non, non, non. Wana niveau na bino te? Bino niveau na bino za Chilombo. Tolanda, eza bazoe Kabila. Nde niveau na bino yango wana. Mukolo boko zwa conscience bolongwe na saba nzete na bino kunesika botelemaka. Soki bolongwe wana. Nde boko banda kotala bozo bato malonga. Le président vous représente. Botika kosala soni, botika kosala kibundoki visuel. Hein? Bomi linga. Mutu musoko yako linga o Congolais koleka yo moko te. Mutu musoko zala na intérêt na yo Congolais koleka yo moko te. Yo Congolais mi linga. Linga mboka na yo. Yo moko impose toi. Hey. Cause la France te États-Unis te bango pe bazota l'intérêt pour na ba peuple na bango. Yo sala nyonso année prochaine Chilombo zonga Belgique sika utaki. Na ba milimu la ba globaliste elaka batu. Kasa za muto ba jaba globaliste na milimu ba antichrist. Bongo bino bakanse ki Chilombo elaki bino ko sala bino nini? En tout cas, yango bino baloka bino combien de fois? En tout cas, comment beaucoup loka ma plusieurs fois boy? Na moins de 5 ans, ba loka bino, papa loka bino, ba globaliste ba loka bino, ba pasteur ba loka bino. O juste bino beaucoup loka ma combien de fois? Bo loka ma mingi bino. Bo loka mi mingi. Même n'importe Mobutu, ko loka ma ba zéro c'est qui na ba intervalle ya belé. 32 ans. Mais bino na ikaria 5 ans kute ko kite bolokami. Combien de fois baloki bino na stade de martyr Pat Sekedi. Aloki bino tango akeko ne pa ina pape. Aloka ka bino tango sacrifier ka ba makila na o sacrifier ka na. Bino baloka en tout cas, juste bino faut baloka bino combien de fois pour finalement besoin de délivrance. Boloka mama be boloka man désordre. Malamute boganga ki Mobutu. Mais Mobutu aloka ka bino na ba intervalle. Chilombo atike la bino kutu vidité. Mona mbalo zo lokabino donc asoka lokibino aneoyo année prochaine lokibino alo lokabino kaka. Bo loka mama be bo loka mama be puis na lire moko mabe. Bo mi pesa délivrance, bo tika kibundoki obozana ngo. Chilombo atato condamné. I don't think qu'il va vraiment changer grand chose. I don't think so. D'ailleurs, I think que Chilombo veut que la guerre s'engage entre la FARC pour utiliser comme raison. Il y a que justifier pourquoi tu as offert dans la Kibokonzi. Oui. I'm suspecting que mon mobile ba désordre de Salamana Est, il a bel et bien sa main là-dedans. He wants it to go on like that. Pour ceux qui votent normal, il y a les kate. Mais s'il y a du désordre au pays, il y a quoi justifier pourquoi bâtir bakal kota ba élection, you know? So, anyways, comme je dis, mutu baloka kayemba la moko. C'est pas une bonne chose. Yo baloka kayo siko komi ndenge nini.
Bona milimo constitution ya Congo. Constitution congolaise ba violaka ye bino pe bazo loka bino pamba. Et puis ba loka bino ka pa mutu moko wana zo loka bino kaka. Boloka mama be. Boloka mama be atakuti balokaka aliro balokeli bino yango chilombo pesa na mtama malamu ko. Comment ko loka batu makasi boye na espace ya 3 ans et demi. Yo pa na mtama be hein. Tika bizale noa biloba loba mabe quand tu sors hors du pays. Soko moni okoki na otema kama mboka nese kufa nya plus eloko koboma nya tika no kasiki bokonzi. Nous avons déjà été assez humiliés. Tika ko bimaka na mboko kendo ko ikisa biso soni. Si tu as à nous dire lobela ngona kati ya Congo. Soko zana ba reproche ko sala ba pe congolais le reproche na kati ya Congo. Tika ko kenda kuna soko bimi hors du pays. Boni boyko. Président ya Abidjan ka ko beta masola mboka na kati ya Congo kuna loba makambo mabele kana mboka na ye. Point yango boy. Yango mabango ezaka na Congo. En États-Unis mabeza la kate. Na France kuna mabe na Belgique esika yo utaki kuna mabeza la kate. Soto yo kuna na Belgique, tout est correct? Point ni boy ko. Te zala na classe, zala pe na classe zala na tact. Kitoko te. Si tu as des reproches à faire avec Fardke, fais ton travail na katiamboka. So comme on ba professeur na biso bazaba médiocre, ou bien tu as un problème, you have an issue avec our teachers, our professors, take your issue, lobela ngona katiamboka. Ce n'est pas à l'extérieur du pays, ça kitoko te atamukiete. O traître. Bien te. Ozo sala lokola ozana likambu na famille na yo na mwasi na bana obimi na balabala po expliquer ka batunyo sili kamanda kuna yo bat ba seka yo eza bien te kitoko te ozo démoraliser pe bana oko démoraliser bana oko démoraliser mama na bango et puis batu pe ba komono ka mobile moko yelele ozo bima bien te chilombo tika bizalelo na eza mabizela malamu te non banana nko veka comment tu te comportes quand tu sors du Congo, tu dois avoir la classe quand même Le linge sale se lave chez soi. Yaka ko sala ba reproche na kati ya Congo. Sala réunion luko ba que se passe mais pas hors du Congo. Tant yo ko lobi kuna siko ba bijan kasi ba la biso kasi ba solution ti. Kutu pona nga tikala peka akuna. Kozonga no pesute tikala ka akuna. Okay bande ko nanga, I love you all.